Mbote, bon dimanche, bisika bozwami, bande konanga, bino bande ko oyangai, masolona député ya lelo, tokomi le 7 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Marche, ya ba jeune ya PPRD, interdite, dispersé, na monaki bango na Fatima, bakolandaka bango, et par la police, Masoloto Kobeta. Masoloto Kobeta, ezaya kuluna oyo bimaki, kuna na Barumbu, et bimi entre bana balobi bana ba militaire ba musu balobi so kindenge nini tata moko ya policier capitaine ali kuba moko akosakana te, c'est pas possible. Masolona député, un jeune marié de 27 ans retrouvé mort na mutuka akenai kokota na nzela mai ake kokota tina mai akufi, il a laissé derrière lui un enfant, un bébé de 7 mois. Masolona député, notification à Tambo Mwamba pour la remise et reprise. Bande konangai, ezalaka kaka boye. Ezalaka kaboye. Makamwango. Masolo na député, Masolona député, bande konangai na Mambasa. Bandi bakoti babomi mutu moko bamporte biloko ebele na kati ya population. Compliqué. Masolo na député nalingi tobeta mwa masolo wana malembe tokobeta masolo bande konangai ya contrat oyo congotisme auti kozwa et puis tokoyambela bino oyo tobengaka asamba na banque alonga banque likambo silité. Qu'est-ce qui se passe atambola na bete la kabino lisolo na ye tata wana kota même na peut perdre pour na ceux qui ba ofuta yembongo na ye, mais apparemment le dossier est loin de trouver une solution. Masolo nazo bande konangai na kopesa bino mbote bisika bozali na kotali sabino que je commence par une prédication na banda kanango ezayake soti oyebi kosala bolamu te, ni politique kokota te, ni kosambela tika na yo. Soti olingi kosekisa moninga te. J'ai été surpris hier de voir une maman de Kisangani auti bazamba kosomba mafuta na Équateur aye nango na Kisasa lobi papa ngai na kozonga te tango abenyi ngai azo pesa nga adresse ngana lobi na batu nanga mama moko azo uta poto azali banda wana yoka mwana na te azo uta poto te biso to uti mboka alobi ndeko Eliezer na kozonga te sans que na sekisata mutu muke na lingina tshela bino ye après na sala mo commentaire muke avant que toleka papa na sepeli mingi lelo komona yo nalandaka yo a partir ya Beni na YouTube na Kisangani memema na YouTube makambo lobaka mateya oyo teyaka biso peuple congolais ke toyeba kosekisa moninga. En tout cas papa édifie nga makasi marege nazalaka na ndenge ya kokoma awa na Kinshasa te nalobaki ke mukolonga na kokomaka na Kinshasa. En tout cas il faut naluka c'est désert pesa moninga sore vraiment esalinga lelo esengo mingi nakutana na yo na mateya oyo teyaka biso libondeli nanga chaque fois nazali kobondela ke un jour namona monsieur désert pesa moninga sore na mateya oyo teyaka biso ke yo pasteur oza na mbongo me bandimi na yo baza konyokwama mpona nini okoki mpe kosekisa bango te. Papa edike nga makasi edike mpe bamosusu keno makambo yo ozosala papa eza yo te. Meme na ntango ya Kabila ozalaki koloba yango ozalaki mpe koteya meme bakonzi ya mboka me bazalaki kozwa yango en considération te. Mateya oyo lelo ozali koteya butu lokola moi papa edifie nga makasi nde nazwaki mwa ndambu na nga ya mbongo nga nalobi te naluka biserezer pesa moninga sore vraiment osunga mpe baninga bao basekaka te vraiment bameka mpe koseka yango lelo nakumisi Nzambe
ndenge tomonani. Kombo nanga Mama Deborah ya mboka Matisho Yema. Vraiment nasepeli makasi po tokutana. Merci beaucoup Mama Deborah. Kolobi outi wapi? Merci beaucoup. Précisément nauti na zamba moko côté ya nini ya Équateur. Na Binga. Kuna nini nakende kosomba mafuta na ye nango koteka awa. Bon, merci beaucoup maman. Na sepeli makasi pona geste na yo parce que alors que kopesa za mutema ndem pesa. Yalo boko. Même ndenge to aliao et mutu nyonso te azana ngone mtu apesa. Kopesa ezaka ka mutema nsimba parce que mbongo yo pesi okaki pe ko bakisa osomi ata biloko na yo continuer mon mbongo na yo. Je pense que kosonga bande komsusu. Merci beaucoup. Na bandi te tokomona na lisusu soki njamba tanke okoya awa eza na ndako soki ata moto na moseka soki akoki kopesa moninga sore akosala ndenge nini. Oui, wana eza facile parce que soki oza na numéro ya Vodacom possibilité na mpe so numéro na alors otinda même sana eza na bariske mingi meme garde du corps oki kozala bagarde du corps ebele tomoni liwe ekutaki Mouzé Kabila azalaki na baceinture combien mais oyo abatelaka ezalaka nzambe wana oyo yo ozosalela ye wana armée céleste ya nzambe mpe baange gardien ya nzambe ekontinue koprotege yo papa po banguna balembaka te bakoki kotante yo na nzela oyo bakozwa yo te bakoki kotante yo na nzela oyo bakozwa yo te me bakosala tout mais soki nzambe azali ngambo na yo bakomona yo te vraiment nzambe aprotege yo meme lelo na to lobi avant-hier natinaki message moko bo nayebi te soki batindeli yo message na WhatsApp okomona te nabi papa naza na réponse te alors nde nayebisi mwana nanga abi te me kana kobenga ye ngai papa mbongo tokende na mama yemo tosanga abi te mosala atambo asalaka vraiment alesaka baorphelin asalisaka bakoka na baza na bilanga te namonaka ndenge asalaka vraiment tokende kaka kopesa ye ntambo wana asesa te vraiment merci papa merci. Voilà eza mama oyo auti Kisangani aza mwana Kisangani aye ovia oyo tosalaka azalaki touché aza moto ya mbongo soki ya ndenge nini te ayaki koteka mafuta ndenge boyoki me akanisi bandeko. Voilà pourquoi on cesse d'encourager bato mpona baacte ya kosungana parce que kosungaka motu mosusu. Je n'ai cessé de féliciter Maman Elodie oyo ya congotisme lelo to apprendre que azwi contrat na ba bourgmestre nyonso ya Kinshasa mpona koidentifie baana ba autiste koyeba esika bazali bakobanda kokende malembe koyeba bisika nyonso mwana oyo babomba na ndako mwana. Donc eza ndenge wana ya kosungana soki tosali yango te eza pamba parce que nyonso tozalaka nango suka tokende tokotika moki lelo. L'ancien DG a régi des Omoto à Sala Kombo, Tongo Tibinkubula, Wantum. Il est parti à Tikali, au Tikali Zaka de Maître. Il est vraiment important. Pandekonangai à Kosungana, Izamala. Voilà. C'est cette maman-là. Maman-là, Bébi Somba Mafutango, Moutouako Zwambongo, combien? Cette maman-là m'a remis $300. J'ai dit 300. $100, $200, $300. Alobi, mbongo oyo. Nazaki tranquille te. Ndenge boko mona wana. Bande konangai. Nayoki chair de poule. Ndenge boyoki nenga bandaki azaki kolanda ngai azaki na Beni alongwe tango akotambola alobi un jour. Parce que bande konanga nyonso tozana ngo na mokili tokotika yango. Ezana batu batikana na bango ba observateur ba mesana otoloba.
ekopesa eza mutema eza maboko te. Yango lelo dimanche nazoloba na bino kende na l'église ebele okuta badiacre bazali banini bazali okuta même ba chef ya succursale mais ezaka na pasteur moko azelaka mabonza bamemelaka ye mais tala vi na bango jamais akabela mutu, jamais akabela mutu. Nyonso tokotika lelo ndeko na biso oyo akendaki comme par hasard. Heureusement moi mobali wana soki ezalaka ke azaki ata na mwasi na kati akufi na mwasi balobi kinduma na ye mutu ebomi seul. C'est l'information touti kozwa azaki ko uta bisika zo uta mwasi na ya bengie zawapi nazo koma wana dans quelques minutes nazana nzela accident akapoti na mai akufi wa on l'a retrouvé mort. Il a totalisé 1 an de mariage, c'est 25 janvier selon ma information toujours. Mwana mobali wana atiki mwana ya 7 mois et sa belle femme de 25 ans. Toyebi te sala bolamu parce que yebi mukolo na yo te sunga ndeko na yo. Le grand directeur ya régie des eaux Chongo Chibi Kubula Wantumba n'est plus. Achakufi accueilli. Les honneurs, tout ce qu'il a fait, les maisons, nyonso tikali, bana bakotika la soki bazama elete bakobana ko samba tokobana ko yamba bango na bémission a. Tokobana ko yamba bango. Il est important bande konanga ya kosala bolamu na vie. La politique qui ne met pas une personne au centre ezaki ndoki. Yo kanga kamutema yo ya muteme simba makadeko moni bato bandiko finga nani au financier aller attaquer au financier te sale loko ekoti ko marquer passage na yo sur la terre des hommes. C'est tout ce qui reste. Bilamba tozolata ekotikala nyoso ekotikala. Soki omoni bazui mutu bakundi na bilamba na ye yeba ke bazo banga ye kindoki mutema mabe. Masolo na linyina chela bino bana muke ozomona bakosala scénario moko azoloba papa Shadari olobi nini. Papa les gens t'aiment beaucoup. Bisous bisous. Papa les gens te regardent tous les jours. Ah, on laisse le film, on laisse le dessin animé pour se mettre à regarder à 22 heures. Papa Shadari, tu dis quoi? On ne peut pas nous intimider. Wow! Bano c'est pas possible. Bande konanga bakola nanga kuna na Kolwezi. Félix Kasanga. Masolo na député. Nazolanda yo awa na mosala ngai. Masolo na député. Député na biso. Nazolanda yo awa. Osala mosala moko makasi, mosala moko bien. Nalingi na yebisa yo boye, hein député. Soki Fayulu aza na problème pour présenter na Union africaine. Félix Antoine aza déjà na kin. Aokende pa ya président Félix a présenté problème na ye en tant que président de l'Union africaine. Au moins déjà, oh ça détail moko, il faut que bato bayeba. Il faut présenter ba problème na ye na Union africaine. Union africaine eza Félix Antoine Tshisekedi. Bon, ngai naza moto ya ensemble pour la République. Tozela lancement ya parti na biso awa na Kolwezi. Tozela. Toko sepela tozela président na biso le Sherman Moïse Katumbi. Tozela bino boya awa na Kolwezi to célébrer inauguration ya parti na biso. Bon. On souhaite ka bino mosala malamu hein. Biso awa na Kolwezi lingale zalaka kanda to baka Swahili che tunasemaka paka Kiswahili. Minji na angu mie ni Felix Kasangana. Bon, che tunasema paka Kiswahili huko.
On ne peut pas nous intimider. Lingala Mulunge. Bao bakola nangai na États-Unis, kuna na Colorado. Vous gérez les affaires courantes. Bokeba na candidaté barrêté. Masolo na député ngai wabino ndeko Daniel Sambi nazali kolanda yo ndeko elezera na kati na mutuka na ngai na Colorado en Amérique tolandaka yo ata tozokende misala tozali kokumba batruck musala na biso. On ne peut pas nous intimider. Merci beaucoup ndeko na ngai Etienne Ilongo ozana commune Ngaba. Ndeko lezer osa émission na bien muta intimidé te po ba intimidé banda kala banda so baneni muta ko kaote yo sala émission kan ngo sala wana bien osa mte malamu o pesa sourire na batu ko lembate ko pesa sourire ko lembate ko sala émission pona ko funa maela batu ko lembate sala ngo bientôt landa yo à partir ya commune Ngaba Etienne Ilongo yo yebi nalingi tobeta masolo bande kolonga parce que ezanenge to solo la kana bino pona koyeba si ceux qui banani ba kolanda pona ko créer interaction entre biso to ko ko taba to belete tambo mwamba notifié kala mingi te il faut procéder na remise et reprise na malembe atika ebonga akobanda kotala président Sénat na musika yango pe na senga kae na senga ka bango soki olongwe yaka pe ba plénière. Ce n'est pas au tikali kuna lokola yokoma ba congolais bazaka na culture ndengwa lokola yokoma soki nini ozozwa kambongo à l'état mais eloko mon côté et aussi bande konanga boyebi nini batu wana même ndenge bazolongwa wana bazotikala kana mbongo moko batushaka ya ancien chef de corps ancien président assemblée ancien même Ilunga Ilukamba akobanda kozwa kaka ndengwana la loi n'a rien dit yake ceux qui balongoli mutu na makasi a bénéficié d'avantages wana te. C'est ça la difficulté ba loi na biso tutika kanzela nzela. C'est quand même compliqué. Masolo na député na utaki koyebi sabino wana que ndeko wana les jeunes messieurs qui est parti atiki mwasi atiki mwana na ya 7 mois. Et Zandenge, Matéa Tokotiko, chaque fois que nous sommes devant la mort, Fotomituna, Yabiso Mukolo, ce qui est Koki, Tokosala, Ndengeni. Masolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Moutoua Liboso, à Komaka, à Congo, c'était le maréchal. Wana avant comme maréchal. Ndena ba série wana batongaka. C'était il y a eu il y a place Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kovan. Ça fait plus de 50 ans et le Koan. Plus de 50 ans Oyo et le Koan est Tongama. Mais contrairement à message na pesa kibino lobby bokende na aéroport te. Bokende na aéroport te pour nani? Parce que yemoko a lobby azali ko inscrire mandat na d'abord azo senga batu ba se mobiliser contre Covid o ezo li sabat. Siko kanisa lobby soti yemo kwa lobby ndengwan toke to tondi lisusu parce que les mesures barrières ne seront pas respectées. Toyebi popularité à Félix Antoine Tshisekedi, toyebi ndenge population ba sepelaka na ye, soti toke kuna désordre et puis le monde va voir que oyo a respecter maloba na été. Yango balobi bokende te, il y aura quelques personnes seulement bakokende ba chef de parti, ba chef de regroupement politique, ba responsable yani nde ba o bakokende pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi na aéroport. Donc ne vous déplacez plus parce que kuna ekozala problème à macaron. Ce que vous avez macaron te vanda na yo. Je pense c'est une précision de taille. Ce que vous dites que c'est là. Chef de l'État image na ye yo santete kende kuna e ko bebisa nyonso image na ye kozala terni parce que mandat na ye ko banda mabe nde yango balobi
bapekisi moto Nandenga Mabete, je pense que c'est une précision qu'il fallait comprendre. Masolo na depite. Bande konabiso, lelo na Mambasa balali malamute. Babandi bakoti babomi mutu moko bayibi biloko. Donc, des bandades na Mambasa. O makambu ya sécurité toko lela lelo. Au même moment, à Kinshasa, Kuluna, vous avez vu les images. Ils ont solo image one. Image one est salema ki wapi. Ils ont Kinshasa awa. Ils ont naba bandeko. Bon, bandeko to bengi bango bandeko. Nabarumbu. Ils ont Bitumba entre Bana Yakan, Mbaki, quartier Molokai. Oye eza na Sima Yandolo, quartier wana ya Sima. Bango, selon ba information tozui, bazalaki appuyé par quelques militaires. Na ba oya veni Mukelenge. Bazalaki wana, donc Bitumba ya kosakanate. Les commandants de la police, Oazakuna, Bokota la command à Betami. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Mon capitaine, tu as remarqué qu'au Vimba Pota ne longibo et commune nini au comment est tao. Ezali bakuluna de ba menacengai ba betinga mabanga par rapport à misala na ba mabe ba sala ngana na secteur oyo bango ba opérer butu na miyibi na bango de la kende ko intervenir. Kende ko intervenir ezaki wapi? Na barabara Mukelenge banda na international tio kota na Kanfaza. Sikoyo solution nini bazui pona bano ba salio désastre oyo nelongi. Bon. Oyo bakangamaki oyo mususu bakimi tozoluka bango pour que bakanga ba kele pa kele. Bon, commerce ya commune Barumbu est-ce qu'à intervenir déjà? Oui, à intervenir puisque yemo d'abord à kendeki sur place. Et c'est quand les camarades salemaki tina ngo moninga. Commerce à kendeki sur place à se renseigner. Ba ebise ke bana ya kana batata na bona ba mama d'abord makamone bana na butu. Ah va tongo etana lino. Tata wa bini ba mama ba betina ba masasi. Contre population oyo ba na problème na bangote. Donc on a dans le secteur bien que na de repos, il a fallu intervenir. Ndio moni ba salinga. Musala soda pasi. Musala la police pasi. Papa wana azo souffrir moko akolala kabino bozabana ba soda bozalo kola bana na ye bokoya kosala bisala sala comme ça sur un agent de l'ordre, mais ce qui est le qui sans que quelque chose ne se fasse, que des arrestations à solo tokokamo ce n'est pas comme ça que alors ce qui est kosala mana moi modèle wana bato bazoko ka kobimate donc na butu kozala ndengeni. S'il n'y a pas de poursuite, c'est encourager l'impunité. Je pense qu'il est important, il y a que bazo ba responsable ya makambo ango, ba juger bango, ba tuba koka komona bango na makambo oyo bango basali. Masolo na député bandeko nanga na kopesa mbote na bandeko o balanda kabiso chaque 22 heures. Bonsoir ndeko Eliezer. Ah, député na biso mboka soki yo te biso bajene tokoyeba politique te vraiment. Ah, ndeko Eliezer, vraiment yo nde makambo tala biso oyo tokomi kovanda tozolandela politique tozoyeba makambo ezoleka na mboka grâce na yo. Wow, pesa moninga sourire toujours ndeko Eliezer. Bye, awa toza précisément na commune ya Kalamu. Nous en direct là, 22h, nous sommes branchés avec ma solo na député. Surtout, comme wapi. Mbote na ndeko nanga Kaumbu. Oyo akolanda biso na Kinshasa. Bonjour ndeko Eliezer. En tout cas, vraiment na pesio longonya mingi. Na musalo yozo sala vraiment ngai ndingo somona ngai awa nazana esengo makasi ya kolanda kayo
po naza mpe kombata idps nga na bandi na Tshisekedi papa ti lelo mpe nakoti na Tshisekedi mwana naza kaka kombata toza kaka na liti eloko oyo ozosala yango na biso tosala na periode ya Mobutu babeta biso bamasasi moninga mosusu nazaka ne akufi nga na ye nakwei na mai ya njili ti na ye na ndako. Mais en tout cas, émission na ye na kokaka te avant ngai nalala ifale kana na émission na ye ngai navandi na Petro Congo na commune ya Masina. Vraiment nazosepela mingi l'émission oyo ozosala. Mais en tout cas on ne peut pas nous intimider. Bakoki ko intimider biso te. Même yo même ndenge ozali wana vraiment naza kosenga ke Nzambe asunga yo kozala na motema oyo ya koloba te ke balobi nenga bo balobeli nga bote po biso tozali nsima na yo toza kobondela mpe meme ata mabondeli toza kotika na maboko ya Nzambe asunga yo na mosala oyo ozali kosala po chaque jour ozo kopesa biso information ndenge tozalaka na soki kure ezali te tomilelaka mpona kokende koluka place oyo boyo tokoki kotala po tolanda yo. En tout cas vraiment mosala malamu Nzambe abatela yo apesa ntango molai Nzambe akosala mpe miracle wana napesi yo prophétie un jour okosimba mpe mboka oyo kokamba yango. Merci ngai ndeko Kaumbu Kitengi. Merci nakopesa mbote na bandeko na biso bakolanda biso kuna na Matonge. Ndeko Lézère tolanda depuis Matonge Nila yo fort, on ne peut pas nous intimider. Matonge à Kinshasa et à Bruxelles. Merci. Bana Yupen. Ouyaye. Bana Ngalema. Vitumba na lezero pikapende. Ouyaye. Ndega lezero bana mbinza Yupen. Ndeko Josué technicien Yupen, Josué Lema. Tolanda rochette 22 na batana nyonso tozana kontact tolala kuite pona ba mamu nyonso muveza leza la tipso za ka nouvelle na Ndeko Lézère ba solo na député Mbango Pikapendi na manga fula balobi on ne peut pas nous intimider. Député totala garo chaque 22h et rediffusion 8h juste ma solo na député mbote. On ne peut pas nous intimider. Tuzalia on a monga fula. Tolingaka yo mingi quartier Masangambili. Dala bamususu yango. Bango e bamususu. On ne peut pas nous intimider. Masolo bande konanga nalingi parce que nalingi na kotisa asamba na bank alonga bank to solo na ye muke bongo nameka kozongela ba makamu mususu mais nalingi na tali sabino eloko moko. Monsieur le gouverneur ba décision bazwaki ake bembe soki ebimi lelo kaka lelo ekende na cité te de la morgue bakende kokunda mais makambo ekosalema na ba morgue il ne faut pas bosalela bato misusu passe ezala bandeko badefa bambongo mpona kotonga basali wana d'exposition à Bibé. Bazui, du coup la mesure est tombée. Ils sont incapables de rembourser l'argent. Parce que basel na bango bazozo alisute. Mais eza la occasion te ya kobanda kongindisa bayaya moko boy. Ok na cinquantenaire ezaka ya ba congolais to ezaka ya ba indien nazo tuna binonana. Ok kuna soki babimisi ebembe minute wana kovanda wana batu bafuti $500. Ba minute une heure, peut-être moins d'une heure, $500. Donc, vous bloquez les Congolais, Bazambongo, vous salez batu misusu passe. Et vous trouvez ça normal. Vous restez personne qui dit, personne qui parle. C'est une mesure qui ne concerne pas que la ville de Kinshasa. Na Lubumbashi Makambouane Salema depuis des années, balali sakabibembete. Mais toyoke ko rançonner bato modèle hôtel. $500 pour 45 minutes, 30 minutes ou 1 heure. $500 pour un coach.
mais bandeko bazwa bambongo badeswa bambongo ya babanke batonga basali lelo bakosouffrir. C'est pas possible. Bana Lyon balobi ke yo kanisaka biso te na kanisaka bino makasi. Talaka bino bana Lyon. On ne peut pas nous intimider. Au pesaka bato ya Lyon bote te pona nini. Ah, tozala no asamba bank, asamba na bank avant que tolobela bandeko ba jeune ya pe perdre manifestation na bank. Voilà. Ye tobengaka ye asamba na bank alonga bank. Siko ko samba ngo soki osambi olongi. Il faut kota na ba droit na yo. Mbote cordon. Mbote honorable Eliezer Tambwe. Boni. Commis na niveau ni na dossier na yo parce que to banda dossier oyo banda RLTV lali wana ozalaki nanu ko travailler na Roger Lumbala après olongwe OKPPD olobi balobi moyen ba pesa mbongo ezate parce que yo za mutu ya ba opposant so ki ndenge ni ti lelo dossier na yo commis na niveau ni honorable avant d'appeler ça niveau dossier commis, nous avons rappelé Nabatu, comme Nangai, Franck Vunzu Makumba. Nous avons concepteur, il y a plan comptable décimal, il y a Banque centrale du Congo, puis guide sectoriel, il y a banque commerciale. Ngai na lobby, justice Yamboka Nabiso est confirmé et le Bawana na RCA 2894 du 26 mai 2018. Malgré confirmation, il y a justice, RCA wana ezali sous confirmé na certificat de non-pouvoir en cassation. Malgré biloko wana nyonso, RCA wana eza jamais exécuté tilelo. Ouais. Ils n'ont jamais exécuté Tilelo, ils ont pour nini. Et ce qu'ils n'ont jamais exécuté Tilelo, yosko au vandi au tiki yango, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont quand même dossier pour nabao balanda kabiso, bayebi wapi to banana Franck Vuzu, ta on a zobenge cordon, yebi pour nani na zobenge cordon, et ce n'est pas parce que nabungi kombo na ye, ko banda to banda, mwana kobota mati akoli, dossier oyo. Tobandango, je crois, en 2011. Oui. Oui. Si les lots ont commis 2021, 10 ans après, aucune injustice, au gagné, news. Qu'est-ce qui empêche à que au na droit na au commis à niveau nautique to le processus est en cours. Bon, RCA 2894 du 26 mai 2018, ils ont déjà au babengaka na forclusion. C'est-à-dire que Banque centrale nenga azali wana azali sous na manœuvre moko ko sala te pour na tokele suko samba ba juriste balobi forclusion, c'est-à-dire ils ont déjà exécutoire et l'autre mususu ko sala ezate ils ont déjà coulé na force il y a chose jugée malgré babilo ko na me gouverneur ya Banque centrale du Congo na tangi bongo Deogracias Mutombo alingi kaka ko exécuter décision ya justice wana te. Alors makambo wuti ko leka ezali boye directeur juridique de la Banque centrale, comme on a eu Ramazani Mwambo, directeur juridique de la Banque centrale, a eu ici gouverneur Deogracias Mutombo, que arrêt, il y a Franck Vunzu Makumba wana, ils ont faux arrêt. Ils ont soutenu jusqu'à ce jour qu'ils ont faux arrêt. Ngai siko lokola bango baboya ki ko futa na salinini. Na tindi dossier na Europe. Na Poto, na Paris, na tribunal judiciaire de Paris, pour la base là où babengaka exéquature. Et comme il a Poto pour la exéquature, Dieu merci, na 41e réunion, il y a conseil des ministres à Kinshasa, président de la République, na tangi bongo son excellence Félix Antoine Tshisekedi, à l'Obiboy, batu nyonso oyo bazali na ba action bazo exécuter à l'étranger. Baya na Kinshasa batika kuna na Poto mais to futa ngona ndenge ya à l'amiable ngape na yebisi bavoka na Poto bosa nani exéquature te bozonga na dossier awa na Kinshasa
bazongi na Kinshasa, mais dans l'entretemps exéquature kuna na poto ezozela tozongi na Kinshasa awa son excellence président de la République natangi bongo Félix Antoine Tshisekedi akamati dossier atindi yango epai ya ministre ya justice kombo na ye Bernard Takaïche azali bongo vice-premier ministre mais en charge ya ministère ya justice. Bernard Takaïche a bengi gouverneur ya banque centrale abi monsieur le gouverneur olobi nini pona dossier ya Franck Mvunzu Makumba plan comptable décimal gouverneur alobi ezali faux dossier Bernard Takaïche donc ministre kokota makambo wanate excellence atuni gouverneur de la banque centrale abi yo eu pouvoir wapi ya ko déclarer un arrêt ezali ya faux parce que organe oyo déclaraka un arrêt ce que ezali ya faux ezakaka moko kombo nango inspectorat des services judiciaires et pénitentiaires. Alors ministre akamati dossier atindi yango na inspectorat pour vérifier authenticité ya arrêt wana na lobi RCA 2894 du 26 mai 2018. Inspecteur général Natani Bongo Papa Munoko a sali musala na a vérifié partout, a confirmé authenticité ya arrêt wana. Malgré confirmation ya authenticité ya arrêt wana, gouverneur ya Banque centrale du Congo Natani Bongo Deogracias Mutombo a boyika ka ko exécuter arrêt wana. Alobi ke pona ye ya sali kolo ya mibeko, alobi pona ye c'est un faux arrêt a kofuta yangote. Ngai na bibo comme il y a soutenir Dengwana, qu'est-ce que je devais faire? Na tout nié gouverneur. Faut aller wana nani ayebisio. Gouverneur dit que l'expert nanga, c'est-à-dire que Ramazani Mwambo, le directeur juridique de la Banque centrale, yenda soutenir a démontré que c'est un faux arrêt. Malgré position, il y a inspecteur général, l'organe compétent pour déclarer un arrêt faux ou vrai. Donc, on attend que Papa Mounoko lui arrêt wana ezali authentique. Papa Mounoko akamataki arrêt wana atindi yango na greffe d'exécution. Il y a TGI Gombe pour ne pas procéder na exécution. Et greffe d'exécution va sali bongo itératif commandement batindi na Banque centrale. Banque centrale a joué itératif commandement. Gouverneur de Glacias Mutombabi a kofuta te malgré greffier parce que la itératif commandement. Donc en 2018, ok, makambo ebani na 2005, talaka bambou le belé a boy na yeko futa. C'est pourquoi comme le gouverneur a soutenu que c'est un faux arrêt mutu ayebisi Ramazani Mwambo ngai na kamati nzela na kei ko funda Ramazani Mwambo na parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Na fundi Ramazani Mwambo kuna dans l'entretemps gouverneur Deogracias Mutombo bande konanga scandale dossier déjà clôturé depuis 2018 a commis mukana na ndenge ya mayele na greffe civile ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe on a koyebisa greffier principal AI na tangi bongo Henri Mukadi que ye amona nanu arrêt ya Mvunzu te azo senga bongo greffe civile apesa ye arrêt sengi ayebisi greffe ayebisi na greffe civile que arrêt wana ezali ya faux. Alors Dieu merci nous avons présenté un remerciement à Henri Mukadi oyo babengi bongo greffier plutôt greffier principal ya cour d'appel à Kinshasa Gombe ayebisi gouverneur Deogracias Mutombo arrêt wana ezali ya faute mokanda na yo komi la réponse na ngai yango yo arrêt ya Franck Mvunzu Makumba ezali arrêt ya vrai RCA 2894 du 26 mai 2018 tant position après cette position na gouverneur de la Banque centrale gouverneur de la Banque centrale a fait la manœuvre sikoyo accueilli na parquet près la cour de cassation accueilli kuna ke kolba non babenga arewana na o babenga en communication parce que ya monana nous arewana te. Dieu merci nous avons présenté un remerciement na papa Mumba le procureur général près la cour de cassation ayebisi gouverneur que arrêt wana et si basali vérification ezali arrêt ya malamu exécuter arrêt wana. Merci papa Mumba.
Gouverneur de la banque, malgré ma position, on a boyi kaka ko exécuter arrêt. C'est pourquoi les lots na sali nini na sali plainte contre le directeur juridique de la banque centrale et na parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe. À l'idée qu'on répondre na ba convocation ya parquet général directeur Ramazani, parquet à travers dossier en RMP. RMP ni koloba ba moni infraction pénale na kati ya dossier. Ba bengi directeur maintenant en RMP. Ramazani a boy na ye pour répondre na ba invitation à parquet. C'est pourquoi parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa Gombe a sali mandat d'amener. Mandat d'amener ba keyi ko kanga directeur na ndaku na ye. Ba bani ko ya na directeur. Bakangi directeur, ba inspecteur ya parquet général. Azawa pisiko. Yangona na kobi sikoyo honorable. Ouais. Makambu ya soni ezo le kalamboka na biso. Bato parquet général. Bakangi directeur Ramazani Mwambo. Na matata boy kutuko ya abani ko téléphoner ba trafic d'influence. Mais bakangi kaka ba komi na kitambo ma campagne. Kokomo ba komi na ma campagne wana. Téléphone moko o directeur abengaki conseiller juridique moko ya chef de l'État. Nakotanga kombo na esima. Conseiller juridique wana ya chef de l'État. Conseiller juridique ya chef de l'État. Ya chef de l'État. En réalité, azali conseiller na CNS. Mais à salaka na bureau ya chef de l'État. Conseiller wana a téléphoné ba inspecteur. A bengi kuna alobike batika directeur akoma kutu na parquet. Directeur Zela, il ne faut pas oya ko raconter biloko ya kala aw. Makambwano zoloba. Ezanenge sale makala ou bien ezaba oyo bazana chef de l'État oyo dozana Félix Antoine. Zoloba ezali ba conseiller oyo bazali sikoyo na chef de l'État. Ba lobi azana CNS, c'est ça? Azana CNS mais azala na bureau ya chef de l'État. Oui. Azala na bureau ya chef de l'État. Makambo eza makambo kalate eleki le 1er février 2021 oyo. Donc il y a une semaine. Donc lundi. Lundi oyo. Il y a un conseiller juridique qui a dit que directeur Ramazani parce que président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Mouta pesi instruction wana. Alors que batika directeur juridique de la Banque centrale. Alors que le président Félix Antoine Tshisekedi non seulement azali ko prôner état de droit, azalaki pe na matanga na mausolée. Azalaki na mausolée parce que c'est le 4e anniversaire ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi. Azalaki na na mausolée. Ye conseiller wana ya kendaki na matanga te azana bureau pour na ko intervenir na kosala obstruction na exécution ya ba décision de justice na niveau ya parquet général. Batu bazalaki obligé d'inspecteur babangi comme batangaki kombo ya chef de l'État na conseiller wana que chef de l'État doit batika directeur Ramazani Mwambo. Ba inspecteur batiki directeur azongine nanda zela tango zolo ba que conseiller wana donc olobi azo travailler na CNS donc et pas vieux François Beya oui et que azaka pe nanda ku ya chef de l'État na bureau ya chef de l'État c'est ça oui oui et donc à cause de la quand même toi makasi ozana preuve nini yake abengaki parce que yo zana pareil ya kotia ba sur écoute te. Est-ce que cause à la tête que ba inspecteur wana bango moko bazui mwa mbongo muke pour que ba pesa raison ya ke mutu moko abengi na présidence ya ngoto tikie bon ba inspecteur na suka ikanda ba inspecteur te na keiti na parquet général parce que na sala plainte na ke ko tuna ba parquet na ba konza parquet général ba konza parquet général ba confirmer que et tozui instruction ya chef de l'État ya chef de l'État na instruction na un conseiller spécial dans la combo tanga parce que on doit chercher oyebi pona nini na lingio tanga tozana ngonga oyo tolingi mutu a salir te baya na ba pratique ya kala ngana denonsa yango ya bazo kende na mutu na prison ora isi anasema arudie pale ça on est contre quel que soit mutu autira mais ce qui otangi ozala sur ya ko prouver que la personne au cité est apona onuir mutute mais ce qui est vrai que
mutu wana ya benga batu bayoka comme ça ba vérifier moko mutu wana. Moi je connais pas tout le monde à la présidence, je n'entre pas chez tout le monde. Alors nakota rappelle pas mututé comme ça toko ka koyeba parce que on ne peut pas avoir des collaborateurs qui ternissent ngana ebi to bien payé bakanga lobo cordon oh ya chef de l'état et bi mutu ya chef de l'état akenda makala bakanga ba nièce ba nini ba cousine ya chef de l'état bakenda makala bakanga le directeur de cabinet ya chef de l'état Vital Kamerhe azana prison. Mais bon parce que yé mon chef de l'état quand tu cause téléphone a bengi laissé mon directeur de cabinet lui-même mais les caméras azali banda. Mais qu'est-ce que moi je comprends pas na lingi na yeba mais op sabiso avec précision op sabiso kombo na ye op si information bongo to kati wana pour que na kota na makamsu Neko Elezel comme op singa autorisation kombo ya conseil juridique wana ezali tete kabwe conseil juridique wana aza kosala trafic d'influence na kombo ya chef de l'état yende aza ko perturber fonctionnement ya parquet général na dossier nanga zela tango tangi tete moi je connais tete naebi tete et ça parce que il ne faut pas oser la awa oye lokola mutu manipuler par d'autres personnes pour na koya ko ternir image ya bato otangie parce que ba ebisio ya solo et pas ba inspecteur wana ba ebisio ke yem to bengaki et puis ba tongo wana est-ce que bazana numéro ya tété ou bien c'est quelqu'un qui a appelé en son nom ce qui n'a tangi combo parce que non seulement ba inspecteur na suka na niveau na té na kende ki ko réclamer na niveau ya parquet général na ba compte ya parquet général balobi na ngai ke ezali ordre ya chef de l'état et yena monoko ya tété kabwe ne bako ba libérer directeur juridique Ramazani Mouambo parce que pour na bango le président de la République ce que ça petite instruction bako kende à l'encontre il y a instruction chef de l'état et pourtant on a vu que chef de l'état azalaki na mausolée ezalaki lundi à le 1er octobre mais na yebi na tuni bango mais mutaza na mausolée atindi ordre ngo l'air nini bango ba bi a to exécuter nanu bon yo ko vérifier sima c'est pourquoi avant to silisa wa honorable Nazako yebisa son excellence Félix Antoine Tshisekedi tout d'abord nous remercier na ndenge a déboulonner système où ezalaki en place ezalaki mabé mais ayeba ke ba sous système ezali na ba entreprise ba sous système wana ezali na ba entreprise publique natangi plus précisément la Banque centrale du Congo le gouverneur de Deogracias Mutombo a respecté ba décision de justice aza kokota nanu na vision ya chef de l'état te le directeur Ramazani Mouambo azali ko désorienter ba décision de justice ba exécuter kana bango ba décision de justice na banque centrale te yango na sengi na chef de l'état a déboulonné aussi ba sous système na lingi na les entreprises publiques naza aussi ko senga na nouveau directeur de cabinet ya chef de l'état atala ba conseiller oyo bazali kuna pona chef de l'état ba conseiller musu bazali kuna baza ko sala obstruction baza ko sala baza ko se comporter mabe baza ko tala bazo landa vision ya chef de l'état te c'est pourquoi honorable le longa na ko mona yo pas en tant que journaliste na ko mona yo en tant que honorable na cadre de contrôle parlementaire na lingi o mema dossier na ngai et pas ya chef de l'état Nathalie Bongo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il y a un prôné état de droit, mais na sengi na yo honorable babenga ngai et pas le président de la République, na gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo pour résoudre le problème à l'amiable. Parce que nous même moi na mboka, na sali eloko oyo babengi plan comptable décimal, il y a banque centrale, puis plan comptable, il y a banque commerciale. La banque commerciale, les a tourné pour la moto, il ma yele nanga inde bureau qui fonctionner, mais il est non seulement dans le droit nanga été, mais aussi dans la nengi bazo nyokolanga. Na yebité pourquoi ba gouverneur oyo, il y a banque centrale, na tangi Deogracias Mutombo, na ya na ye Jean-Claude Massango, comment ba ko se comporter boye. Et là, on a bien na sala pour na sala eloko kitoko. Mais naza ko bakise eloko moko na yebisi yo. Bazali ko compliquer exécution ya dossier oyo pour na nini parce que selon l'information na source na ngai
gouverneur ya banque centrale ayebi ke mongo ya plan comptable oyo basi ba lia yango sikoyo bazoluka moyen nini ba contourner décision de justice parce que soki ba futi ngai Deogratias Mutombo ayebi ke kosala double emploi. C'est pourquoi la sengi na chef de l'État a fongola misu na dossier oyo na koya na ye gouverneur. Il y a des choses au Tokoloba devant le président de la République. Merci honorable, dossier à moi. Merci beaucoup. Voilà. Nasala commentaire to nasala te. Mais là qu'on a koti koloba ezabo. Je connais Tété. J'ai son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. Nakoluka kote en contact na vieux François Beya. Soti eloko oyo bakoseliete eza malamu te. Moi je ne vois pas les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les combattants m'entendent. Les responsables ya UDPS bazola nangai. Nazomona yete ko interférer na makambo ya justice surtout que bakangi mutu na nzela que chef de l'État lobby batika ye bakotika ye on était avec lui le premier na mausolée. Je ne sais pas. Mais dis-moi zala que il y a eu manipulation, il y a bato à mauvaise intention bake kotanga kombo yande kotete. Mais ce qui est yango te c'est grave. Ce qui est solo que makambo wana salemi eza yango. Et c'est grave parce qu'on ne va pas tolérer, on va lever le bouclier. Le système que le chef de l'État a déboulonné sans armes, sans que Mbouma, oh, collé en Mbouma. Hein? Tu vas manger le fruit. Oh, yo. Mbote na bande konanga bakola nanga kuna na Belgique et na Flandre. Masolo na député. Merci Ndeko Elezer pour Makambonyo Solo Baka bien avant Sima Mikolo Tokomona yango. Olobaki kuna que pesa facture tokabona. Lelo yo tokabwani. Olobaki lisusu président Panzaka Kaboro ango tozongel. Lelo yo eloko epanzani tozongel. Oui, Ndeko Elezer, au monaka makambo bien avant. Merci pour la moussala ozo salapo. À partir à Masolona député, ba Congolais mingi o bazali à l'étranger. Baza kolanda pas à pas politique yamboka na biso. Merci. Aux alus suivis partout. On a zali kopeso vidéo oyo à partir de Flandre orientale na Belgique. Nalandaka chaque jour. Tolandako chaque jour à partir de 20h. Chaque jour, Mukolota Moko Toleki Sakate. Ndeko Elezer, merci aux Osalea Mingi, PMS. Yangwana Nazo Senga, Nabandeko Bako proposer Batuna chef de l'État pour un nouveau gouvernement où ils allaient incarner vision chef de l'État. Pour présenter Moutuneko Neti Ndeko Eliezer. Akokiko Sala. Comme ministre aux personnes vivant avec handicap, tout comme Akoko travaille dans le cabinet président de la République. Asa capable. À la kisi de quoi il est capable. Nazo ebisa monsieur Jean-Marc Kabound, na monsieur Kabouya Augustin, bo proposer Ndeko Elezer, akosala musala malamu pour mboka na biso Congo. Merci, botika la malamu. Non, attendez. Ekobana ndenge nini na oyo ya Félix Antoine Tshisekedi. Ba proche na ye bakanga bango bakenda lelo Vital Kamerhe lelo toi le 40e toi le 7 d'ici le 15 réouverture ya procès na ye. On a même triché awa babimisi batu oh na procès à 100 jours na grâce mais Kamera Tikali les directeurs de cabinet les compagnons oyo akenda kina Félix ngana zaki na bango toke ba campagne. Mutumo bazali kotunanga Eliezer toyoki ke yo kataka campagne. Attendez, ezana mukanda bakomela kabino ke Eliezer est obligé d'aller partout. Bino bokenda te poani. Tous les candidats parce que na lobaka na bino, tozalaki ba candidat na Kinshasa, ba candidat député nationaux. Il y a eu des personnes bazalaki nani accompagnant chef de l'État ata a na Congo central. Nani?
bovanda. Bandeko wana balingaki ba manifester na kuti bango na Fatima. La police aye ko panza bango. Et ko sale le côté. Na lobaka na bino ke loko wana ko kufa. Na tuna kibino lobi qui pouvait penser que tambo mwamba tangu bavanda kawana baseka karamazani. Et un candidat comme ça, bokanisa yiki akokaki koleka. Batu bakasik. Ba matata baboya kosala campagne ya Shadari. Baboya Shadari. Tambo mwamba bango tu batoto wa Maniema. Baboya Shadari. Mukolo azo déposer des missions à ce qui on ne peut pas nous intimider. Bazo seka Shadari. Tout ce qu'on fait, ça appartient au passé. Dans le Bakanabino, vous verrez une frange. Il y a des jeunes, il y a FCC, des bérets rouges, ou des PPD, des déclarations contre nous sommes là. Ils ont souffert des risques, des risques. Henri Maji, ceux qui ont Henri Maji, ils sont en prison, Vungure, Miswabat. C'est encore espoir. Ça là, les sous anniversaire, Kabola, les sous mbongo. Vous avez Ningwa. Félicitations à maman Elodie à obtenir un contrat. Naba Bourgmestre 24 communes à Kinshasa pour identifier place nyonso mwana za autiste azali parce que babomba kabango. Bako créer na bakwen nyonso tout ba centre créatif ya bana bazoya kosaka na ba se sentir quand même batu. Na lobaka na bino tika ko négliger batu wana parce que bangote mutu basenga baya handicapé. Bangote basenga baya ndenge wana. Na felicitaka mama Siko. Ndenga kipaka ridi andi. À tout moment mwana na ye wana salaka tout. Cette maman là apesa mbongo na musicien Kofi Olomide Pouke ayemba ta mwana na ye wana yoka bien. Chaque fois ayebaka pour que mwana wana regrette nenga botamate. Félicitations maman. Je félicite ba maman ndenge bazwaka. Même temps où tozo ya mbabana ya ba personne avec handicap pour no mona tata ya mwana ye eza compliqué. Pour no mona ye aye eza compliqué. Ba maman na biso wana. Voilà pourquoi on doit respecter nos mamans. Maman Elodie lelo a obtenir yango ba ko banda ko identifier na ko accompagner ye. Yango na ko roba bande konanga. Tango uzana bomo, uzana force. Il ne faut pas ya yombongo ba yeba kam ko roba ibaka. Ah, tous organiser PMS na Mbujimai. Tosi tozi moi maputa quelques maputa bien que zana no belete. Tozi tozo bonga malembe comme ça to fute lango kende to kende to sala. Totalisa kabino souffrance na Mbujimai. Muntu akoteka fenêtre ya place avandi. Bomona maman maîtresse wana nenga koloba français kitoko mais conditions. Problème qui prive le sommeil ici à Mbujimai, c'est le manque de société. Là où les gens peuvent travailler. C'est ça qui fait que nos maris qui s'en vont, à ceux qui en ont encore, qui s'en vont dans la brousse, ils sont bien entretués, ils sont bien tués. Puisqu'ils n'ont pas là où ils peuvent travailler. C'est ça le premier point. Si notre président, Papa Chilombo Félix Tshisekedi, peut penser sur la vie de ses frères, les hommes, nous de Mbujimai, nous envoyer beaucoup de sociétés. Ici, nous avons qu'une seule société, la MIBA, qui est en faillite. Depuis qu'elle est là, la grévaison continue à se multiplier. Il y a une seule société qui s'est pointée, qui se trouve du côté de Kabaya-Kamouang. La population qui s'est en allée là, beaucoup les gens s'entretuent. Vous me suivez? Beaucoup les gens s'entretuent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à avoir du travail. La famine fait rage. La famine fait rage. Les gens maintenant s'entretuent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours à gagner son pain de vie. Quand ils arrivent, ils te trouvent toi un de ses frères. Ils n'accepteront jamais voir quelqu'un qui n'est pas ton frère dans le poste de travail. Ils feront tout que tu les chasses pour remplacer un de toi. C'est ça qui... Ce qui me dit que une société comme la MIBA, Azozo Ngadiadia.
ngadi ala pendato mutu a théâtre comme chargé de communication nalobi c'est quoi hein okozo mutu yewa nazo nalobi taba mususu une grande société prenez quand même mutu moko hein mutu soki atelemi quelqu'un qui connaît j'ai toujours félicité bien anga Moulangu qui était à la Banque centrale tous les journalistes tant que Moulangu il y a la kinengeni même ceux qui à cause de mon côté mais moi langage juste ça dès le moment où on féliciter un chargé de communication un chargé de communication c'est quelqu'un qui doit être en bon terme avec tous les médias, quelqu'un qui connaît la procédure. Ceux qui va attaquer Bino bon c'est un droit de réponse, c'est connu, c'est une procédure connue et c'est gratuit le droit de réponse. Et ce n'est pas un gars azolo babana ke musala nangana lela kayangolo osotala mutolobi nzambe nanga oyo ka miba oyo toyeba ou bien miba oyo komi kolokota kaka ba déchet boui hein c'est compliqué to soki si wana pona lelo nako luka bandeko ya ba jeune ya PPRD nazo luka bango pona yamba bango ba diminga lasi nako yamba bango na yoka qu'est-ce qu'il revendique nazo luka la bino bango plus de 143 998 311 332 ce que vous en a posé à kosunga mutu et communiquer biso to barrière kenda tana nzela mususu boyoki déjà musique et bandit aux dimanche mais total siko en pratique mais mutu pe azongi akandimi so bandi ko tutuka banani bakolanda biso lisusu pe sikani. Il y a les gens qui ont fait des efforts. Mbote, bandeko nangai, bandeko oyangai, Masolo na député, le prophète Eliezer Tamboué, le prophète de la nation. Alors le vrai, je confirme que tu es le prophète. On ne parlera plus de Kabila. Nyon surtout au Lobana biso tozomone zoko kisama. Et c'est resté aujourd'hui. Et on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Bakoti ndiba. On s'intimider bango moko. Deko Eliezer, Ezalingai Eric Bolisomi, depuis Iowa, na États-Unis, Molandi Monene, ya Masolo na député. Nalala kate sanki nalanda yo na zongi lisusu lelo pona oloba na yo que moke toza kokoma pembeni ya kopesa sourire na bandeko à travers yo. Je vais faire parvenir mon aide et mon action pour donner le sourire à ceux qui en manquent. Oui, continue de Eliezer le prophète. Tu es sur la bonne voie et tu resteras sur la bonne voie. Masolo na député, bandeko nangai, na bandeko yangai. Tope sa sourire, to sungandeko Eliezer. Na mosala moneno azali na yango. Tope sa sourire na bandeko, na biso, na mboka, o bazana posa na biso. Je profite pour saluer ma ceinture nangai. Ezali na Dediane Annie na Modestine Filé wana ba ceinture na ngai ya tous les jours. Mbote na maman na nga na Belgique na leki na nga don de Dieu na Belgique. Na pesi mbote na ba maman na nga nyoso ba Bolisomi na Kinshasa. Charlotte, Marie-Jeanne, Fila, Alphonsine, Bolisomi, Nanoko Nangai, Roger, Bola, na Gabon, Mbote, na Molonga Nangai, Mireille Kifukidi, Mbote, na Bana Nangai, Nyoso, Pena Bokilo Nangai, Mose Kamolengo, Marie-Jeanne. Vraiment, Ndeko Eliezer, Mikolo Nyoso, Tunala Lagate, Sankena Landayo, Bana Basi Bayeba. Soki na komi basi ba pesinga télécommande balobi ah papa landa Masolo na député na yo. Voilà courage de Eliezer tous ensemble bakala mingi te ngana yo fara mais avant tout je vais parvenir mon aide pour na couper sa souris na mwana moko. Depuis Iowa
aux États-Unis, Eric Bolisomi. Je vous salue tous. Bye. Déjà, je vous annonce que la Kindu, pétition Moussou Bandi contre les gouverneurs, au Balobi qui est réhabilité. Makambo Kobim. Banani les sous bakolanda biso pour que to soukis. Mbote les sous bande gonanga. Awa tous en France. Tous en Paris. Biso pe tolanda rayon de Kolezer. To sepelaka na masolo na député. Masolo na député. Pesa moninga sourire. De Kolezer, on ne peut pas nous intimider. Au Moura Yagisus. Au Agolia Mbouma. Agolia Mbouma. C'est comment Agolia Mbouma en français? Mais il va manger fruit. On ne peut pas nous intimider. Il va manger fruit. Akolia Mbouma. Il va manger fruit. Le concours test au Torobaki, il y a cause à 2 journalistes. Le Indaki. C'est en direct. Tokozonge la bino. Parce que bino ndebo kopona. On a voté na zo pesa bino numéro. Yo komika kombo a mutu na otindi parmi bato baleki okosala plus 243 997 790 699 plus 243 997 790 699 wana ozwi okomi parmi batu o ba presté tolingi tozwa batu oyo bokosepela na bango batu ya choix ya guna bino o bozomona ke ils feront ce que nous sommes en train de faire, ce que vous attendez de nous. Plus de 143 998 311 332. Merci, Tomonan.